Moi si a vu de loin asali makamba somo, moi si a vu de loin asali makambo ya soni makasi. Libala vie de loin et koufa depuis janvier selon l'information. Libala vie de loin ici et koufa qui parce que moi si a vu de loin abimaka na ibrator. Bandeko likamboye grave, likambo bimi internet pour ba vidéo pe et bimi. Ba vidéo pe ya moi si ya vie de loin et bimi ba vidéo penzande bazaki ko sambrasane ba vidéo et bimi yango pe biso toye na likambo oyo na internet. Eza pasi komona star na biso munene boye lokola vie de loin likambo e komela ye puis bato balobi ke vie de loin a na chance te. Eza pasi to mona vie de loin uta ko boya na mama bana na ye baboya naka nande akenda ko kende ko bala jinanya akenda ko kende ko bala Justine oyo. Vie de loin aboyana na mama bana na ye, aboyana na mama bana ye, akenda obala fi o Justine. Akenda obala to mona libala fi o ndenge leka. En tout cas to mona pe libala vie de le fi o babala ye basala prédot, babali coutumier, babali civil, baye ko bala religieux to mona penza libala ya papa na biso vie de loin ndenge elekaka. Donc moi na so Justine babala ki ye penza video le penda bala ye makambu tu ok. Bandeko na nga baloba mabala mususu omona ka libala mobwe na Facebook, omona ka libala mobwe na TikTok ozo ko envier bango libala na bango bango bazaka bien nga pena koma lokwa bango oyebite musu esengwa na balaksango kaso baliba fungola kamera. Mabale bele o balaksa biso na internet yango te ba vivre na ndo na bango. Esengwana balaksa kaso baliba fungola kamera nde balakse sengwana. Mais so balongoli kamera esengwizati. Moi si oyo abanda ko bimana ibrator kala. De mobile ne abo mwana kande zaka mobile ne abo mwana abanda bimana ibrator. Baboya naka aye abali vie de loin. Nzoka tia zakane na vie de loin ti babimana bango na vie de loin ti babala na type vie de loin aya bali ye me ye motema na ye ezonga kapa mobali na kala bandeko motema moi so ezonga pa mobali ne kaya kala o ibrator o do babimaka na bango na ibrator kala kande zalaka batu kande balalaka te kande baloba sangwe bomba manango te kande baloba kanona 9 jours ezaka ya moyibi mais jour moko ezaka ya mukulu ndako likambo yo bima na internet vérité e yo bima na poisa eza soni makasi eza vraiment soni. Comment on a moi ça libala, on a moi si ya star. D'autant au kendo bimana ex na yo, yeba ke o moi si ya star. Batu batia koka, de partout yo kendo vanda batu ba mona o kaka. Ozana place te oyo bata ma atolo yo bata ma batu, o bata manzambe te po orobaki pour le meilleur et pour le pire. Ato bike na bata mana mabele na dinda na se me yeba ke nzambo bata maete pour le meilleur pour le pire o latiano mais nzoka likona ngo abimaka na vibrator likona ngo akendaka pena comme sika mobwe à se déshabiller femme mariée eza pasi c'est pitié eza vraiment pasi. Donc, si ma vie de loi obéla naïe, vie de loi voyager, vie de loi qui Afrique du Sud, vie de loi qui boue pour un traitement. Mais yé na sima na ngonzo kasala na fête. Basia mabala. Mais so monique okoki na ono na libala te. O monike te nana ex moko o aza o alona minya mutuna nga. Nana ex mo o na koki kutu te même ko décevoir ye o atana bali na okanisa ka etika na olibala.
O accepter libala pourquoi? O accepter libala mais liko nango oana mobali noka ya kala bobimaka na bino. O kendaka na yo. De moi sa vie de l'heure a kendaka na ye. Yango na to mona papa biso vie de l'eau mona ka santé muke santé kiti. Muke santé menacé. Muke santé menacé. Po baloba na libala, moi c'est to koma mona mabala lo mibali basambela makasite. Mais moi ça zoka soin ya ndaku, moi ça comment zo soin ya nyonso na ndaku surtout likamba prière. Ezala mingi peneta la mwasi. Sko yo na place fuka makobonde la pona mobali na onzamba restaurer santa mobali nao. Eza ba temps oyo kende ba répétition vibratoire. Eza ba temps oyo kende okebimana vibratoire. Okei pe pou bo futi pe place mo bo koti. Bo sali po esengele bo sala pro zongi na ndaku na oyo ko yamba vie de loin. Oyo pesa esu ba câlin. Mais na sa motema yo moko ebikete na uche sika mabende na zabo ekindoki ya mwasi. Mwasa la toujours le kwa ndoki. Mwasa oyeba ke osa mabe me osala. To ebite eloko nini o Justine oyo alandela toujours vibratoire. To ebi angote. To ebi angote. Mais mobala yo bala o lokwa mobala lokwa vide loin boy ayo bala o aboya ni na mwasi na ye. Oyebi peke mobalo azaki na mwasi ne babota bana matika mwasi na ye peut-être kwa tika eka liko na nga po balanga. Mais yo po ye o tubie lisu mbeli. Tango moni ko bala tika ba jesal. Tika ba jesal wana. Amone ko bala, vibratoire bala qui était. Mais tant que ya mone ko bala, mais kako abandonné. Et ça on peut sa vie de l'impasse, on peut sa vie de le choc. Amona ke star munene o yaza. Vie de la yebani, vie de la star moka ma yele. So tali télé réalité vie de loin, au mona ke vie de loin a ma yele. Astar moko a bien. Sko kota lokwa babas lokwa ba Justine boya koza pa bala pe vie de l'un intérêt. Aibi ke na bala na kato sa civil to sa communauté du bien. To sa na biso communauté de bien après tant to panza na to kaboli ba biango. Pokota lokwa mutu lokwa mobile lokwa vie de loin. Astar boa bien, bovanda bien, tout le monde a bandé basala sala ba vidéo na bango na ba TikTok. Au moins na kete couple oyo. Ba la vraiment bien, ba makambu tu ok, ba na problème te. Mais liko nongo mwasa bima libanda. Est-ce que eza po mobali na koka makambu te? To ezaka po bolingwa kalande benda e. To ezaka po bolingwa kalande eza trop dur. Ya wonde bendaka ye. Mais eza soni pe pasi. Eza soni pe pasi. Eza ko dindisa star na biso na mabele. Eza ko dindisa pena star na biso ko polisa ye na soni. Vide lo bala mwasi no bate bele baloba loba vide lo ke bala mwasa munene bwe mwasi wa kolia nzoto mwasi obwe bate bele baloba. So on s'est rappelé ça na commentaire mo ba commentant na photo vide lo libala mutu mwa koma basa minene balinga nzoto yango lelo to yo se retrouver na mwasa vide loin a trichaka ko tricher na vibratoire. Et na minute o tolo babwe likambo peli na réseaux sociaux et peli partout. Vie de ana bana oda ba mikolo bakoli. Alors bana ba vanda ba mona mamba boye ba raisonner directement maman bango. Et puis vie de a sage
libala kufa depuis janvier toyoki. Que depuis janvier libala vie de le kufa moi sina zonga sopa ba depuis janvier ndeka toyoki. Mais comme un sage, tout le monde a été à la TV, abanda babi lorbiche, tout le monde a été. Et à Sony, na papa aza papa responsable, vie de la papa responsable, a vivra très kitoko nanda kunae. Na mona télé réalité na ye bakenda surprendre ye bakenda nda kunae wana kitoko atonga. Bakutaka mwasi na mwasi na bia zana tazana chantier mo musu bakena deuxième chantier. O bando tonga deux niveaux. Na kamwa na ganga. Donc on mona ke mutu esala. Bastara mboka na biso baozo mbongo na musana bango et puis baosa makambu mutu esala. Donc elle accepte que vie de loin à vivre une vie à pas citer. A bunda bunda na vie na ye a vivre kitoko loka ba tonto sai. A vivre kitoko. Donc tant a balé Justine Oyo, moi ça bando souffrir te na libala pour le bakete non souffrir. Na ovanda bien te, na olia bien te, na ozanga biloko, na ozanga lamba, na ozanga provision. Tikana ke luka ibrator. Je ne pense pas. Mais, comme motema mutezara sanduku, motema mutezara secret, motema bomba ba secret. Yenda yebi. Eloko nini. O motema na ye ezonga toujours pas ex na ye. Ça fait mal. Yo mona mambabwe, ça fait mal yo mona couple o basangana ki banzimi oui devant Nzambe. Basangani mutu mo ba en question na motema na ya zio mama bana na ye. Obike na clôturer awa na mwa mwa boko lelanga bana. Mais yo po ye osali ka mabe. Sans le savoir que mutu on sa mabe azaki da na chemin. Chemin on est simba kite. Alors ngai na ya nazata shema suka oye ko simba ono pesa esengo. Mais yo po ye kaka oza suka chemin mo ya mibale o pesa su passe okei. Poto lobani. Ya de loi lukasu mo si nso abala. Ça fait mal. Na minute to ya to sabe mission, to ya to loba, mais ana passe na motema ya de loin. Et na ebi ke fiyo pe place aza Justine, ye pa na passe na motema. Po bandene ko yiba, obite, tika na yiba na nga batu ba oyeba te. Anzimete ke batu ba oyeba. Ayebeka na osala onka na kinenga kitue ki na ndenge mobo eka batu ba yeba te. Mais ebimi. Lelo ebimi. Et na ebi ke ye pa na passe. So do vanda na libala na yo, mesana ede aba biloko moboye. O mesana ede jandaku na yo, yondo ebi ndaku biedo, yondo mesana na place na yo. Alors buzoba mwe yeka memio memamiti libale kufi. Bino bakasi brator obala ete. Kade deja libale kufi be ibrator ozwa ete po bala e. Alo bake comme ya yo kufi koto yakanga na koto. Ah bala ete. Ba passe-temps, a l'excès air, a ebi ke moi sa mutu, na obala na nga ete, to sakana kaka. Ko sakana o bando sakana lelo memi ba o mabe. Ko sakana o bando sakana lelo pesi faux. Donc à perdre libala na ye. Et loko e bimiti na réseaux sociaux, na nzimite ke lelo ya de la ko limbisa. Peut-être ezara mamba bolingwe. Poto ekipe pa mai kikuna na penye mwa banungu nungu. Ezaka bolingo. Menanzimite. Eza pasi. Pasi. Moi si tango bala, zala sûr que aussi si ma munyoso na ba relation nao. Pour ne pas ya blesser muto zanaye. Pour ne pas ya pesa muninga pasi. Pasi. Tanto mona mamba boye comme la bastar na biso e pesa mabe. Star munene lo kwa vie de loin.
Moi si na tamboli maba beti fo moi so ba comédien ba betele tolo ba balaki. To mona asa la vie de le ba anniversaire surprise to mona. To mona ba comédien ba bete tolo moi si na biso to bali. Fo même mobali ba linge yo. Ba comédien ba collègue mobali no musala ba linge yo ba okumisa o. Grand prêtre mère, mère de mère. O baby sika trône na yo. Et siko ba ozo prince, ba ozo queen. Et siko ba ozo pena queen mada. Et siko ba ozo na valeur ba bengo madame. Mais o baby si on likole siko ba bengo likango. Ah! Il faut kanisa. O lukyo baby sa libala na yo. Ok pa mutumo o abengo likango. Ibrato pa kozanga mwasi te ape na mwasi na e. Me ya yo komeka moyibi. Mwa tamoko boyeka boyibani. Lio libale kufi. Buzoba liboso maele yaka sima. E a pasi bandeko. E te ya bandeko musu batikali. E a pasi. Et à passe, on se marie pour toute la vie. Tant on moni ke simbate, na place ba bimisa ba vidéo na yo, vandisa mobile no vérité lo bana. Pour li les ala na fin du monde te. Alors tant que simba na ngoto moni ke te, ape motema na nge vanda te. Alors vandisa mobile no vérité lo bana ke papa a motema na nga e vanda te. Alors na se décider na ngai na landa motema na nga place e vanda. Soit na se décider na nga na tika na vana nga. C'est simple. Na place oza likolomo na kati likomo libanda. Oana libala. Mais, okenda pe kolongwa bilamba quelque part. Eza soni na basi. Eza soni pe mawa. Ea pasi. Eza vraiment pasi ya munene. Ndeko na nga yo o koti, yo o landa biso en tout cas. To pesa conseil, na ya de loin. To sunga eka na ba conseil. Nzamba lola apese makasi. Nzamba lola asunga motema ne na déception o ya zui. Po eza déception, maman na déception. Eza vraiment maman na déception makasi. Tika commentaire a bien. Et ça malam. So peza mbala noa liboso au côté na chaîne na biso. Kande to ebisaka bino so zamba liboso au commenter, au partager, au s'abonner et ça la bien. Bo s'abonner, bo tsa ba j'aime na bino nde et ça la biso bien. Na bandi bolandi histoire a pasi. Bolandi likamba pasi yo komeli président na biso vie de loin. Divorce ezala po na bana nzambe te. Eza bate bele babala po ba divorcer te. Mais ala ba situation comme la batu na vie. Et ande mona situation comme il y a de loin lelo. Ayeba te andima apete ke au divorcer. Andima apete ke moi sne o ya ba don mona nyoso ya ye. Au sala o asali. Andima te ke moi sa ko tricher. Moi sa ko zongela mobali na kala. Ako zongela te kutume, ako za bali mabima akana mobali na kadon, c'est-à-dire baboya na ati. Ya passe. Ya passe makas. Alors merci mingi na batu nyonso o bazaka wana pona kotia matoi na bango pona koyoka biso. Yo o tie matoi na opona koyoka biso, en tout cas merci mingi esika ozali. Nzamba lola a protéger pe abatela yo, abatela misala na yo, abatela nyonso ya yo ekende liboso. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, kande to ebisaka bino, donc chez Nzamba lola liboso penza, o tomber na chaîne na biso, to senga penza bo s'abonner, ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager vidéo na biso et ou sala bien wana penza ezaka devise à chaîne na biso, tango koti oza abonné te, donc ou s'abonner, ou
partager, au commenter et puis au aimer ma vidéo na biso et au sala malamu mingi. Donc moi liloba pona Charline Nongi vit de loin moi liloba penza pona Charline Nongi vit de loin comédien na biso ya tongo, comédien na biso penza ya makasi otolingaka mingi wa saka musala na ye ki toko makasi. Alors moi si na ye kaka nde a bêtise, donc a bêti libanda, a bêti faux, a bêti vraiment faux. Alors moi liloba pona ya de loin et au sala malamu mingi. Bisous la famille. Bye.